Bonjour maman. Bonjour. Namoni on a bébé na biso na bito yo sani awa. Na sepelation na boti mwana na landise batonga nyonso o epesa mana kilo. OK, c'est vraiment important, c'est le mot important. Na bité maman difficulté kuto na centre a ozo pesa mwana. Obota ki peka ana kata hospital. Na bota ki peka a. Est-ce que bota non normal maram nyonso très bien difficulté za kité? Na bota normal mikaka tonezala te. Difficulté par rapport à centre. OK, lo moko ezangi, mosa zo bota. Moustiquaire ezali ba pesa ba moustiquaire ba mitiela na mbeto. Ata mbeto eza bien te mais ba moustiquaire ezali. Mbeto nde eza na moi ba eza bien te par rapport à ba difficulté ka onde ka mbeto hôpital ezala. Eza en forme te par rapport à l'hôpital musu nde ba mbeto ezala. Siko tala na caméra o senga ba sala bino nini na difficulté aux en ngozo senga l'état asala bino nini na kati ya centre de santé lo ba nyonso parce que après to kuti place bozana ba bébé eza polele malili na ebito zo senga ba sala bino nini. Bon to sepe mutu aza mbongo soka sepeli aye ko bongisela biso esika toko vanda awa malili moye kota ezate soki nde pena ba mutu aza pena sepeli nzamba ko pambola ye parce que o baza ba angelo nzambe soki aye asali pena musala na ye monani nzambe pa ko bakisela ye o ezangi. OK, merci beaucoup. Quand même beau foot na bino cherté par rapport ya ndeboye kilo boye. To foot a cherté. Parce que na boteli awa makamnyo seza awa na mati kilo azemi peka awa. Uza bana combien? Misatu. Uza ndaku naona mobali no. Difficulté nini obuzana ona kati ya kasango papa salaka? Papa yanga sala mais ata misala ya danger pena teke ba futa ye moka milukela na ndenge na ye amifuta pe ye moko. OK, toza kaka toujours bongo na kati ya Kasangulu na kati ya place otokotaki na centre Espérance na si bino moko boyoki ba difficulté o nini infirmier à lobby par rapport ya hôpital na bango o pe maman lobby par rapport ya hôpital na bango na cadre ka la découverte toza bongo yango bomoni to meki un peu ko poser ba question et puis bazoloba ba difficulté na bango nini o bazana ngo on azanga moko te naza bongo na cordon mon cordon babi cordon ya chaîne babi cordon na biso 500 giga papa mapasa ye pe asali analyse na ye par rapport na o batu balobi par rapport na o nyo surtout ayoki on a évité cordon vraiment ce ko kota pour que ameka un peu ko ça la biso analyse na o nyo surtout ayoki cordon est là. Bonjour na babone nyonso ya Congo Cool TV. Mais pourquoi pas na bande ko nyonso oyo bazali banda mboka. Ande to lobaka musala e salama talaka to utikini nzela ba mbula na biso to moni na banzela ba risque nzela mais to bité to lemba te to yaka na Congo Cool na Congo central pour to salara musala ngaka to sara découverte to ba comment ba ndeko ba vivre na Congo central précisément na village Kazangulu comment ba ndeko bazalaka est-ce que ba difficulté zali to ezate donc au moins façon oyo ba maman na biso Baina bana, est-ce que moi na vraiment oya ye pas à vaccin amata kilo. Arova na kit o basali ya banzete. Non. Qui t'a dit que ceux qui sont na kata village, do faut tout ça la raka mingi banzete banite. Yo député. Obi ke o non, ba votenga na Congo central, ba votenga na pesa na uta. Siko yebisanga elo ne zangi po ozo ba kit ya bien. Obi ke na sepel lelo, na so mongo na ngana tia Angers na ya na centre Espérance pour que basa nini baso ba kit to na so ba kit na otiki la bango exact ipe ko tongela ba maman parce que boye za bien te pona bana ba nouveau ne baza awa bano donc bien te mu pepe donc c'est pas propre sécurité et ça la rango to boité pour sécurité boza na nzambe nzambe comme tabatela mtali boso apa nzambe to bi que l'état pas allé osani osamsana mais na ngolu na moto na ngolu nzambe mais au moins na centre il faut que mona ezala clôturer mais tout à teka que centre abimisa mbongo oyo azo ya mukie pona bo mama ba pesa pona bike awa mo kilo mona ezala mbongo mo mukie mais na mbongo mukie wana na place ba esunga ba infirmier ba sa na kati ya centre wana po bazota mo salaire et bimasu po sa suba clôturer place po to monde ba brique oyo beta so tali ba brique beta mi po nini ezana force ni député ni gouverneur ni ministre mais ça na kati ya mbongo oka ba zora nini ya centre bino ba député boyela ki ba voter bino
ba voter bino. Député provincial, député national, ba voter yo. O voter nga na robongisa no place boy siko depuis au côté na parlement kuna elo ndo sa malamu pona peuple. To pona Congo central na président na Kazangula. Elo mokoti. Et puis maman a bien dit que non, baboti na bango malamu, il y a pas de difficulté, mais difficulté ça ka bambetu eza malamu. Ce qui est grave yango wana. Parce que bana babota mi lelo mbetu faut za confort pour parce que baza bana mikie bakoza na bambetu mo bote za bien te pona ba infection pour tout ça eza ka mabe pona bana. Nyonso wana eza nini? Eza ka ne ki muté mabe ya congolais. Nga ba eza muté mabe ya congolais. Sotali tout kena kota baluba au même muluba za social muluba a social muluba romande kona souffrité donc so kena bambushima okeba côté kuna so mona ke muluba a bongsa na province na ye pourquoi asa bongo pa bike ndeko nanga sala hôpital na tia maboko kuna pour que hôpital sani emata mais soko ye côté ya Congo central eza la gouverneur eza ba député ya Congo central bango so muté o ba benga biso benga oketu ki mutema mabe yango to senga na bino ba bonné na biso nyonso bino botala biso na Congo kuti bo na biso soko moni ke likambo e touché makasi au moins koza na mbongo na place o tsango ezate iyaka na ba centre nyonso za na Congo central otika mbongo na awa yo tango sa eloko boyeba ke bénédiction na ezo mata nzama pambola muto apesa biso le na islam swadaka opesa eloko no awa lelo eba ke lobby ekoganga. Tant maman na lobby ke nzama pambola yo ta babi ke nzama pambola yo et ça la bien tout le monde na ministre Guy Luando na mbandaka osala ebelem to ke côté ya nino ya mbushima kuna ba député ba osala ebele to ke côté ya était côté Kisangani ba osala ebele mais cordon kolobaka bongo te c'est que faut biso surtout kende pe mbandaka to tuna oui ngai okumisa te kaka o mbandaka obete. Parce que babi ana Congo kuto tambola na ba province nyonso. Donc tant tozo kende Congo toza déjà na Congo central to aussi ça awa to kembanda ka to confirmer au cordon lobi. Ouais, ngai esi na tamboli Congo central na président Jolo Tamba. To monike ministre Guy Luando asala makasi na Congo na nino na mbanda kakuna. Siko ba œuvre e asala kuna. Asala ko pe kuna te. Na ba Congo pe asali déjà parti ndamu déjà donc pendant osala awa netinga na kosenga mana Guy Luando ministre nengo saki na mbandaka osepe na bakongo ba côté ya ba mata di boma ba kisantu kuna osala ngope na Kazangulu awa comment on a hôpital les enfants na ba norme te o mesengeli vraiment à part ba to ba ke sécurité ça na ngo bien to moni babi vie sociale na bango et ça moi bien parce que bah vivre na bilanga voilà bah vivre na bilanga y a pas de compagnie ici mais ba bilanga ngope papa biso infirmière a expliqué ba bilanga ngope za o kaote étendu wana eza occupé eza place à mutu donc pour que ça bilanga faut futa susu ba bandi susu ba biloko makamambe belé faut futa ba droit faut futa kolo place ba blo moi mais na logique au sala bilanga na village c'est loko boko futa ba boko tia ba mbongo ça ba baninte pour sotali na eza ko balisa basi na village eza bilomo ba symbole et lomo ba kosala ngope na awa pe na ba village ba symbole so moni bongo ya to ba ya ki mutema mabe ya biso ba congolais o esala ke to ko matina niveau ke o ni bwe to connaît chef de l'état te pourquoi chef de l'état ya abike non na lingite na Congo eloko boye esala masubwe mais kaka bato ba travailler ensemble na chef de l'état bango ne ba bomaka ka ba bisa chef de l'état mabe to pe sa faute na chef de l'état te est-ce que député to mo la bango ba bunda kuna est-ce que bunda po nini po na bana na ye so bien bunda po na bandeko ba fandi ba za ba vaccin na bana bango lokuta député jamais bunda po na peuple abunda ka po na bana na ye o ma baleka te falo banike o ngai ni na za boye na lingi batu na nga ba voter nga ba sala bien batu na o votaki mais so tout niebe combien personnes ba ina ndako no ba sengo tambongo ali popesa bango obengana ba alongwa na lebi pe na présenter un député tout le monde en belé donc ce qui est important et ça qui tout le monde chef de l'état pour y a bon samboka y monter ensemble neto ça qui mboka et mata chef de l'état tout le monde bino ba député ba na ministre gouverneur ba gouverneur ya Congo tout ça na bité que ya kinte ya Congo bo ça la effort
ba province nyonso etambola bien. Ce qui est important etambola bien. Biso tokolemba te caméra Congo Cool eza Congo Cool TV eza wana elongo na frère Beni tokotambola tous les provinces toyeba comment baza ko évoluer. Sans oublier l'effort à papa. L'effort à papa. Donc, oh, la grande dame, il m'a dans le bar, si on a bien Fumunsa ou Fumumpa, ah oui, a bien Fumumpa. Donc, c'est-à-dire, tout ça, Moussara, Ndengin Zambatinde, Bisso, tant que tout ça en vie. Donc, gouvernement, la Bisso, il y a RDC, Bokanga Batu trop, Bokangi Batu, Otokangi, Waiba Kimbongo, c'est comme Monga Baiba qui a Botangwa. Monga faut Basunga, Basunga. Tobike non do yo obike na Congo central na Kasangulu maboye ba yepa ba infirmière iso bazali ba kisi ba pesi ba biloko o ezake pona ba bébé baza bien nini boye bino boye la to sa ba vaccin si ko vaccin na ozwa so anzi vaccin na dameni na oleni na liaka tomso ba kalinga nino o ekauka nini na kula kwanga hémorroïde ezwangati la logique hémorroïde ezwanga et c'est pe faut ba ji moi na pe ayeba yo so vaccin to ayo amata kilo ba pesi pe ji ameli moi dolé et ça quand il faut que papa somba donité gouvernement ko tape biloko na po fele na bo pito ça na ngopé moi conjeter moi fandi na pe boye donc ça biloko yo eza lo rasikate na monde eza lo rasikate biso to comme ça lo rasika na Congo awa donc bino batambongo bino boleki biso ba mbongo biso ba pauvre ba bola to senga bino kaka ke bisuni kaka na bina nga vena nga fumunta kuyo soko bike osana surtout maman Mimi Matondo Babi, comment Congo central ango Kasangulu précisément dans un village à Kasangulu hôpital les a vraiment dans des difficultés puis moi ce qui me fait mal ça a un souci les a bisika ba maman ba ozwa kilo comment ba fandi bisika ngo ba fandi les a bien c'est pas propre pour nos bébés ba bébé na biso ba botami lelo kaka bangwana ba ministre kaka bangwana ba tamala do ba taminene na bien ai azwa apesa mona vaccin avandi na libaya c'est tant avandi bo diputé toboki essa yo député osombeli puta et comme on pense osombeli puta faut voter vraiment donc tala député abani ke donc avant na sombeli puta na peso polo na ngola ta au voter na peso na 5000 francs au bambali puta non so yebisa ngai eloni bokende na parlement kuna po bokende ko bunde o bunda iso bunda iso na nini po yo kuna okezo oza ba million so ngana zo nini na ka nini. Et puis bateau pe baza en poto bolika kolobe belé biso boy bambo na mino pesa la elote boti kabilo balo ba poto bolo ba belé fort mbongo za na ngo wana o zaka fo ba ya muko leki bango po oti na mbongo na logiquement mbongo so kozio ngo ta surtout ba Congo to baka batandu ba Congo po ze belé na poto me bolinko sunga te po ba benga no maboko kaimba Makemba bisika ngo bokoko ya na hôpital bopesi ba dans centre ngo botie ba kiti botongeli ba mama très bien bisika kilo et mata et comme munene boji pe bobeti lo mo munene a centre munene pe a groupe munene botie pe groupe ba écran pe coach ça dit muta pe na centre avandi abinonga pe na rolonga pe kina bité na keso nga traitement na Congo central facile Ata voiture moko ya que non il y a intervention que mutu passe au robot abike a bengi pe boy balanda e place za na ndako kuna bazu pe ezate le nyonso eza biloko yo to vivre na Congo Congo to vivre bien te ba principe ma ya vini va vivre eza yango te ba pays ozaki sima lelo komi liboso na biso to zaki liboso to tika sima donc la bango depuis mobuta kufa ti al baka bo regretter un jour yango to regretter. Pour que est-ce que les députés ont voté, les députés ont qui a payé 5 000 votés. Est-ce que je ne pas mon bout de Zara? Pour moi, que député, pour les salaires, ne pas si. Député, pour moi, que pas nayo, abo boye mbela kaye, il y a des voté, Zara pas si. Mais l'autre monde n'a pas un depuis que départ à musée. Tant que musée qui est bas, ma c'est nini et baby. Ah non, ma solo mais ce qui est important ça qui tout ça na posa RDC to vivre na vie moko bien batanga so parmi ba pays où ezaki ba vivre social eza bien pour ba que social o président bon ça social bien est-ce que président bon social emo mkonza à travailler moko te na mboka asana batu na travailler na bango so ka tio ministre premier ministre pour ça nini ba tio gouverneur pour ça nini ba tio gouverneur nani o na bourgmestre pour ça nini chef du quartier pour ça nini. Donc ce qui est important on a le bande qu'on a Charlie ça qui
RDC to simba na main dans la main place où tout le monde est bien te bongisa yango na nga loba. OK, merci beaucoup, merci Cordon. Tozaka kawana na kati ya Kasangulu, tozaka kawana na kati ya Kasangulu. Vraiment tozolo baka tozo senga lisungi parce que nga pende sika ezanzali et pesinga pashi. Pesinga pashi ba bébé na biso baza tellement kitoko mais bisika ba fandisi bango en tout cas esalinga bientôt tandis que batambongo bazali bato bakoki kosunga vraiment hôpital oyo bato bakoko tia badona bango bambongo na bango en jeu ne fils qu'ata na quelques mousses ne fils qu'ata na place ba kiti ya bien pour que non ba maman la biso so ba oya kilo ba vandaka bien ba vandaka sika malamu et que ça la vraiment bien parce que bambongo na bino to ebité so bos bino boliango kana batu ba bwaka bino ba yemba bino non to meka mpe ko sunga congolais to meka mpe ko sunga bandeko na biso nato mona Ista ya Kasangulu na moni Ista so yebisanga nanu surtout nous gouverneur nderaza na gouverneur ya Congo central ngasi tunga na tele mende po na za Congo central gouverneur Congo central Ista yango wana na to pesa exemple ka moko ya Gilwando atongi nino assemblée na Bwende yebisanga se Gilwando atongi na mbonga gouvernement te tala frère Ben aza cameraman akenda mbandaka aibi ensemble o alinyo basali na Bwende kuna yobe gouverneur lo nezangi poke Ista wana bakeno lelo naza déterminé na so tonga Ista na bongsango ekoma malamu do batanga pe parmi ba institut ya munene na oza na Congo central donc total Ista bo talobi Ista vraiment ba difficulté eza ebele mais surtout on entend na mingi ba député na gouverneur ya Congo central ngai na entend men yango na ba ngol nga président pour chef de l'état à travers ay mon côté jamais rolongwa alongola kin aya awa à travers na Congo central et simbate ye aya salika visite ke ba sala ki boy ba érosion to mona na Congo central ba érosion eza ebele so yebsanga ka po ya e mataboye e senga ba kareza ya makasi est-ce que ketch po matana boye ya pasi ya blagité ya po ngomba wana pa mata yango asali esenga no so foko bongisa po to na Congo central ba richesse ebele neti lo zelu pamba pour ça ba brique o ça nini gouverneur ba ke bonde za boye na ça ata be école wana yo ata belé tout sango belé non c'est ça pour nini pour le coup na yo moko na Congo central pas zali wana pe pour na honneur ya pays. Mais papa, Cordon, excusez, mais Congo central, ils ont mené. Pardon, dans la bambo comme sous gouverneur à ça là. Té, ce gouverneur ça bambo comme sous on a le kouta. Et toi, au Royaume, ils sont que non, na mboka baba comment, dans un village nyonso ya Congo central, ils ont un village monté qui est gouverneur à ça là. To so la bien. Na personne exactement Madimba. Zoka Madimba ndezana, yesa Madimba yelengi nango zaka na prince. Osoko na entrée Madimba, soko na entrée Madimba wana. Yo mona prince. Ezate. Entrée ya Madimba, zoka Madimba ka wana eza na Congo central. Kota na prince to tambola tikuna to tambola kuna. So ifu munsa kuma asali makamne za la sara de bisano, ifu munsa ku papa na biso. Donc to longwa wa donc to kende boye, to ko matiba matadi kuna o to mona comment ezalaka. Devant la gouverneur na ya biso Congo central vraiment voilà musala makasa o sala ta ba peso poste ça za pour un sentiment te quoi tout singara que gouverneur ya Congo central en tout cas ça là c'est ça donc ça là vraiment musala pour que non ba tout ba vivre bien mobila sali kini bopeto na kini moi kini de komi kini bopeto donc ba no komba de 23 à 5 ba kombolara si on peut l'équipe gouverneur ya Congo central donc ezala ba hôpitaux ezala ba école eza musana bino na ba député bo sala na ganga yango na oloba bien ngana mukongo mutandu 100% bati o poste anteka porara okoma ko dondo na mwasi na bana ote eso biteke peuple peta là peuple ya Congo central était là ya ba Congo bazai o mobuta tika était là weta baka mutandu mundeli donc mukongo aliana mundele sko fier na mukongo za na ngo wana mutandu za na ngo eza susute tika la sima bambanda ko mole kabiso ba mbujima ba Lubumbashi ko mole kabiso to mona Moïse Katumba asala na Lubumbashi makasi
Donc et l'autre c'est ngama ngoninga sona no loba bana loti lobi pama olemba ngai. Merci beaucoup. Donc ngai na suki na nga wana na suki ma wana bambote na nga belé na mama bana belé Regina Musamu mère double. Ah mais pourquoi pas Amarie ici, grande sœur propre. Cordo tapé na matanga, matanga na lancé mes condoléances quoi. Merci na matanga donc samedi awa corps ebima to kundango. Donc ça maman ya muté maman la linga mingi. Maman botinga te mais maman parmi ba maman. Donc tant atiki biso ya passe mingi. Mais tu auras toujours na cadre ya découverte kaka. Malgré matanga nanga mais na yé kaka na Congo central na mboka nanga po na yeba ndenge ni tambolaka. Susia musala boende zala. Susia musala maman, bambote belé ya vie nanga lilingu mabele. Maman tete botamba depuis Hollande. Ah mais pourquoi pas na vie nanga Lusika Lombo, hein? Bambote belé. Boss Lusika Lombo. Babi bana Londres tongo ngalo baka oya ngai papa akenda Londres na 4 heures babi fumunta kuto baba ya olala ya dana Londres. Baba sutuka ki azali. Takata ko ba vie Lusika tanga na kini bo vie asinga petit vana wana. Vie kipanga kitoko taka chombo propre. Petit soir. Donc nabi ke vie atinda su ebele. Nelo mo na lancer ni moza ke appelle mo na lancer ça ke baboyi na so Congo cool. Bino bato bala la rebelle. À part na Congo central, chaîne na bino yango bo simba ngo mande sala kaka. Bo simba ba difficulté c'est belé puis na chaîne esinga fo ko sala. Ba matériel esinga biso ba biloko belé taka biso to travailler mais moi ba difficulté zali. Ya makasi fort. Et ça bien si que mukolo chaîne azali fumunsa ko fumumpa. Monté ma la grande dame matondo mais. Ricardo donc esinga pe kaka bino pe bo sunga biso ne zalaka. Ya mukioza nango alors mufengi depuis Canada donc tu veux que au sala no déjà au sala na yo père double yo continue sala. Merci na bino nyonso. Merci beaucoup tozaka kabongo na kasangu to tambola toujours sans plus tarder ngapi no pesa ba motni na ngana ba oyanga ba balingaka nga babi moi sa pembe babi Jeannette Maela moi sa pembe moso aleki tabanagu bambote belé babi Félix Luawa mon boss bambote belé sans oublier Sampengombe na kata Kasangulu yepe bambote belé artiste babi artiste pe bana Kasangulu to ko découvrir bana ba talent ba lukaka toujours ba soutien na bango bambote belé na pesi bino vraiment ba onyo surtout bolinganga bambote tozo tambolaka toujours check on est là à Kasangulu.